louer 100 euros, 50 euros. Hein? Après, moi, si n'était qui m'a foutu pour blanchir la peau, c'est comme ça qu'ils vivent. Et lui, il touche aussi les veuvages. Hein? La meuf qu'il a fait venir ici en Europe. Pour venir en Europe parce que tu as rencontré une meuf sur Facebook et la meuf, elle a fait des démarches, elle t'a fait venir. Vous n'êtes pas venu comme ça. À un moment, il faut arrêter. Hein? S'il vous plaît. C'est comme Mouninga. Oh, à côté à 91 cités. Non, parce que... Non, c'est bon, mais la tiki n'a mère. Mais la tiki n'a pas gagné les mères. Solo. Pour moi, on bête l'eau coup de fil. Tiki est solo. Hein? Non, mais la tiki est solo, mère. Parce que quoi, ça Mouninga à côté à 91 cités. Il n'y a pas qu'on a la chauffer. Bon, on dit que même ma vieux n'abîme. Ata ya tiki, mais ma camarade n'est-si ma moni ma benga ni benga. Ma camarade, bon, ça, de l'autre côté, nous, les mamans, on est là. Hein? Que passe au bino bosalaka, c'est pas vous qui souffrez, hein, mon frère. Hein? C'est bisom to souffraka pour les lobino bobima. Mais je ne qui ça. Ça parlait mal de gris. Mais qu'est-ce que ça parlait mal? Moi, je parlais normalement. Je te dis quelque chose. Même si j'aime 91, Ngaï 91, on comprendre. Mais ma benayo, mon inga mati, ma kambo ya kofinga pe, yom to bandaki. Yom to bandi ya pesi yo za mutema moto papa langa tika makambo wana stomia mati awa ebisioni ebisioni papa langa yo zo kanisa biloko wana kwenda vutuka na ndaku wana omona yango bien omona yango bien likambo eza nango ya ni ya yo ni ya ndeko na o awuti ko mata wana si c'était encore vos propres histoires à vous on peut comprendre que oui vous deux mais eza ya blédard c'est ça qui m'énerve moi. Hein? Ok, mais Akito, mais désolé, mais la qui est un blédard qui vient de moi, si m'ta bengi ça il a même pas de oh l'obisanga bêtise hein. Non, mais désolé maman, désolé maman, désolé, mais désolé. La linga a mis trop. Mais on dit que bisom tolé la ka. Ba parlons on a tolé to kelaka aller retour. Bino ça la bino bien. Tant toi côté la bien ba parloir. Ça vous fait mais là tous les jours à parloir mais franchement désolé maman, désolé. Tu fais mal. Basi na ba maman tu ba lelaka. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Et ma kam na binoté. Obinga biloko, obinga so na monio ngamoko na obeto coup de tête kao. So na moni pe muninga no na coup de tête kao. Biloko pauvre mère et kobibawa. Parce que vous disputez, vous voulez vous battre pour un blédard comme Darcy. Non, beta bino ba biloko pauvre mère. Na kesimba kisa ya kobeta ba coup de tête. Non, zone la bino gêne. Vous devez nous protéger. Vous ne devez pas vous battre entre vous. Vous devez nous protéger, nous, vos mamans. Hein? Biso mi bali si bakoli, biso pesi tokoli, bino ba na biso, il faut vous protéger biso contre banguna, pas entre vous. Nous. Bino faut protéger biso, munguna mo wuti Rwanda, atumboli biso, allez, oyo beti coup de tête. Tu comprends mon fils? Oui, moi je comprends mon mari. Au moins, il y a balabala, ba menacé Mama Congo. Oyo besi balayette. On comprend? O beti balayette au kangena liboko alingo kwaya otomboli o beti coup de tête. Tu comprends? Au moins pas technique hein. Oui, voilà. Ça veut dire que à l'heure d'aujourd'hui, occupe-toi de toi, laisse ton frère tranquille. Il t'a rien fait, il a juste expliqué avec ses mots, avec ses phrases. Si ça ne t'a pas plu, les rendre c'est comme ça. Lui, il était avec Darcy. S'il donne son explication, ça peut aussi, il faut qu'il valorise un peu Darcy. Ouais, toi, normal, tu étais là, si tu donnes ton explication, tu dois valoriser aussi un peu Hera. Tu comprends? Ça passe comme ça. Mais c'est pas comme Même moi, je n'ai rien contre Darcy. Mais je l'aime pas parce qu'il est impoli. Parce qu'il est impoli. Mais à temps normal, Boé, je n'ai rien contre lui. C'est parce qu'il traîne sa meuf là dans des conneries. Lui, il est parent. Lui, c'est pas lui que l'enfant est avec sa maman. Lui, son enfant, la maman est décédée. C'est lui qui est le père et la mère. Donc, il peut pas se comporter comme ça. Voilà pourquoi je suis dur avec lui. Parce que ce gars-là, il comprend pas. Aujourd'hui, la petite, elle a perdu sa maman. C'est lui qui représente tout pour cette petite. Si lui n'est plus là, qu'est-ce que la petite là va devenir? Peut-être quand il a perdu sa maman, elle était petite, elle a plus de souvenirs. Mais lui... La petite, elle le voit tout le temps. Elle part à l'école, elle revient, le papa est présent. Elle mange, elle se réveille, le papa est présent. Aujourd'hui, si son père est en prison ou son père meurt, quand mais maintenant, on se comprend qu'on a la jubilé au jour, la télé qui vient là. La télé qui Darcy jour là, laissez vieux. C'est pas bien. La télé qui est Parce que moi, personnellement, vite avant qu'il ait bongo, qu'il est bien parce que
en vrai de vrai, il commis trop de trop. Ah, qui ne m'a bien, c'est pour ça que la dernière fois, elle a tiré la qui jusqu'au bout. J'ai dit, vieux, moi, si on a boyaye. Tout le monde m'a dit, stop, pourquoi tu vas dire, vieux, boya, moi, si, parce que moi, si on a moi, si ma bé. Bon, moi, on a un petit ma bé, bon, moi, on a un petit moi, à quoi ça va te. Monique a raison. Si, 2 jours après. Mon fils, il faut faire très attention avec les femmes, le meuf avec qui vous sortez. Il y a des meufs qui sont toxiques. Cette Kayla, c'est une meuf pour le moment, elle n'est pas bien. Partout elle passe, elle laisse des problèmes. Ça veut dire, même Junior, c'est pas le seul gars à qui elle a laissé des problèmes. Il y a eu des gars avant Junior. Donc c'est même pas une meuf, une bonne mère pour cette petite à la maison. Si moi, personnellement, j'attaque Darcy, hein, moi je l'attaque parce que lui, Era, ses enfants sont avec leur mère. Et il est tout seul, il peut sortir quand il veut, voyager quand il veut, faire l'ambiance quand il veut, parce que Banane Baza posé na ba maman na bango. Et Era, il a fait des enfants avec des mères responsables qui prennent soin de leurs enfants, les devoirs, machin, tout, manger, le coucher. Maintenant, Darcy, c'est lui qui est père et mère. Il ne peut pas se permettre de faire ce genre de... Encore s'il avait une meuf responsable à la maison, que lui, il sort dehors, il fait des conneries, tout ça. Tu sais que Darcy, il doit beaucoup à la maman de cette petite-là. C'est cette maman, si aujourd'hui il est en Europe, c'est grâce à cette femme décédée. Si aujourd'hui il touche le veuvage, il touche l'argent, il a la PL dans sa maison, grâce à cette petite, c'est grâce à la dame qui est décédée. Donc quand il voit sa fille, la maman qu'il doit donner à sa fille, il doit penser à cette maman-là. Il doit penser à la maman de cette petite-là. Dans sa zamouté mamabé. Ce mec-là, je ne peux pas dire du bien de lui tant qu'il va se comporter comme ça. Au moins, rien que pour un souvenir, na reconnaissance ya moi si o alongola enjili a meme na poto akoko pesa mutoko la kaila na moi na été. Ah oui. Il faut azwa kaila basio babeta kabakuli banda. Mais une bonne mère à la maison, ataya ke kotambola ke makamna ba shisha, moi nananda kwaza na maman moko ya bien. Oso comprendre. Ngai omoni même Era, je le condamne. Era, là où tu es, je sais qu'on a la fenêtre ya maman paradis. Tu sais, dans la vie, il faut pas montrer seulement que dans la vie, hein, Bandeko, je sais que quand vous partez de fois en prison, c'est l'endroit, le 4 murs là qui vous fait réfléchir. Même si devant nous, vous montrez que vous êtes des bonhommes, vous ne montrez pas votre faiblesse. Mais quand vous êtes seul, hein, na kati ya 4 murs, c'est là que ça sort votre faiblesse. Oso comprendre. Obi na vie qu'on nga kato la sa kiyom toza yanke yom toza nini boy. Parce que Era, toi tu es dans la boîte. Mutazo benga yo bima libanda. Oyebi position ya mutu wana te. Era, à un moment il faut arrêter ma biloko na wane. Ya robimaka yo moko batuma budisako parce que tu arrives à t'en sortir. Mais un jour ozo bimaka na porte mutu moko alangwa ki na cadre ya kanda makasi. Beli ba moko ulisasi. Oyebi Sony et ça bato belé ba faute belé papa nanga. Sony oyo mutazo mona kaka, je dois montrer à mes potes que je suis capable de faire quelque chose. Ngana sala ka ngana kendaka, moi j'ai travaillé dans le foyer pour jeunes difficiles. J'ai participé à ma procès et belé. Au mona mutaza qui caïra devant son groupe, devant sa bande. Mais na juge au mona gapenza kitiko. Alors bah j'ai réfléchi, j'ai fait parce que fallait que tu vois que je suis capable de faire. Il fallait pour na kanda na lo babiloko. Darcy na lo bané obeta tête na nga. Mais non na jona nga na makamba boye. Ozo comprendre. Ozo a Joanna parce que peut-être si on parle de que mère, vous n'allez pas nous écouter. Avec l'âge des jeunes pour prendre des bisous. Attends, je ne peux pas parler comme ça, mais je parle aussi tant que mère. Je vois la petite qui est dans ma boîte Darcy. Au moins, tant que ça, là-bas, signalement, Moussous, les gens nous prennent pour des sorcières. Mais Darcy a mérité, bah, ça, il est signalement. Mais sauf que, oui. Voilà. Mais sauf que, Mounawana, Azakaka na base, na Azakaka Darcy. Sauf que, il va souffrir encore. Azan n'a pas mon quoi. Ça va se tourner contre lui. Ceux qui ont un frère na bokanelani. Bondi master bakoti et puis master ne bakoti. Bokomi kokanela. Boko trouver nani ke sur ces anani Darcy et tout le monde va se retourner contre lui. Ayebi pototé ça bleda il comprend rien du tout. Il pense qu'il est couvert parce que il traîne avec Mbassou, il traîne Mbassou ba frère bande connaît ba siliki.
Hier, j'ai eu son vieux au téléphone, j'ai eu sa soeur au téléphone, baza fâché contre lui. Oso comprendre. Bato basala qui tête dur comme yé baby sika basuke na poto bayaka teke oye sika mo bolingo konza ongi ba mona yo chaque quartier zana batu nango ozo comprendre Darcy. Ah oui. Chaque quartier omoni bano ba otambola Darcy ba mesana ba kola ensemble ba bete ba boloko ensemble baby qui est mon vieux qui est mon petit yo na kati ozate Darcy aussi ba touche kola omoni même bango de babi ba ko bunda ba oswana il y a des gens qui vont passer des coups de fil ils vont mettre balle à terre bako tiana se eza kanda ba ya ba ga ba kutani na panel ba swana bango kanda tobo kita kanda sili ba kitisi moi dose na bango ya kanda via o ya bengi via o Darcy oyebi bango te tu n'as pas vécu avec eux oza mowuta oza gars de chicha oyebi ba risque bango bazwa te oyebi bitumba ya kate ko 91 ekiti na 95 garde du nord ekiti na défense tu ne connais rien à monate oyebe le côté Darcy alors hein stop down ceux qui stop down yo lo sanga na anglais ah oyebi nani Fadel soko bundi kaka soko bundi Fadel na kotika mutaka na okasoni pona yo non mais elle a vérité quand la paix mutute benga pe bandi na yo kika bo meki ko tiana be na kika non toko tika itakala boko bomande biso c'est vous qui je te dis la vérité vous va nous vous faites semblant oui maman on l'a entendu maman Toyoki il faut arrêter ça parce que pas ces affaires c'est nous qui souffrons hein Toto mona ka mwana mo batiembeli kuna kufi na Bruxelles momi mwana boye yo kasi biso totola la ka bien vous faites vos trucs de gaillard de yak et tout ça hein en plus pour un gars comme Darcy obiso na kanisika isa po na Darcy na kelia fufu hein calm down fanda mais là qui bende loko bendaka et tu laisses ton frère tranquille vous êtes pas obligés d'être des amis mais tu le laisses tranquille c'est toi qui es chaud ce n'est pas lui. C'est toi. Laisse-le tranquille. Non, mais désolé, mais. Calm down. Maman, comment le bien anglais? Calm down. Moi, paradis. Oui. Au live, il y a Juju Rwanda, tout à l'heure. Oui, Juju Rwanda. Oui. Nala côté, elle est comme Moko, mais les gens, on m'a pris comme un fou, comme un gars qui veut que du malheur à Franaï. Ah, tu comme le niveau Moroboué. Et comme grave. Moi, je disais quoi? Je disais que. Viens aller m'abêter. Mais Momina. On appelle parce que on voit aussi parler avec Abmana Epé à mon avis et qui a le Zimoroboué et bah ex moi Abmana moi donc il y a le papier et comme c'est quoi le niveau Moro ok bah Bunda on voit le vrai tout allait bien ils ont pas le rapport au Bunda mais vu que aïe na mutune que Abimana parce que era la la mission a fini fité ngabla compagnie c'est normal. Ouais, ça allez, comme moi. Problème. Maîtrise. Tu vois, alors non, moi, si je ma mobile vidéo, c'est ça le problème. C'est pas la ligne qu'on soit. Il y a mon soeur, il m'a filmé. Pourquoi? On va comme ça. Moi, non. Parce que si tu m'as dit que non, c'est grave, mais franchement. C'est comme si voilà, tu dois y aller ma casse parce que c'est fort. À part ma bénaï. Mais tout peut. Mais il rappelle pareil. Mais des fois, il rappelle à l'ingé peut trop. En fait, après, je comprends aussi mon vieux il rappelle. Après, un gars m'a payé humain. Franchement, je pense que. Na poena bi mayuma kena kene sika moko boye na lala na zonga te ya bino kone bi yango komisaka batu te mwana biso yango misaka batu c'est vrai mais yango komisaka batu lilo yetu pe kwa ipesile okoya okotika na ya batu bakenda ka prison
Ok, yo moko mona juge, yo moko avocat moko mto futa. Ah, c'est sûr. Donc Hein. voilà. Ok, merci, désolé. Bon, merci beaucoup. Hein. Y a pas de souci. Comment ils n'ont pas. Bon, qui sont mawa. Non, ok. Beaucoup. Bah, ok, la biso mawa, bah, nous à poto. Bah, ok, la biso mawa. Hein? Maman, ya kaila ka passe na motema na souci. Moi, botama, moi, na soka uchi abali, le kumu ya maman, moi, na bala la ta voix la pembe. Maman, ni n'ongo sepela, moi, na bala voix la pembe. Achebe mbongo, ni na libale sala même pas inene libale kufi. Maman, ni n'ongo sepela bon. Mais maman, soko azaneka parce que azamona na ye. Azaka lisu moko na ye. Ata le lo sali e passe, azaka lisu moko na ye. Mais moi, dans ce monde, on a dit que la maman est sortie immédiate, ce qui dit, pour la soucier mobile. Alinga mobile que la maman botiye. Mais moi, beaucoup salara kaka, au petit déjà d'accès à ce au botelier moi. Ma bala kuba botu la ramone kuba ba bilibale kufaka. Bolingonini. Est-ce que zo yeba ba exjection les ana maman mo poste ko lâcher. Et c'est d'axi. Akofa no loka na poso wana. Faut yeba ka témoin na ngai. Faut timbaka. Kende vision. Zala na vision. Zala loin. Ah, moi formation na ngai vanda bupandi. Moi diplôme na nga. Moi musala. Mobali soko kokuta moi sa zaradela ba mbongo na misala na ya kosakana na moi cité. Yo siko ko teka biloko ba sisi mbongo ne so pas. Ya luka musala sala. Pour un jour boko kabwana. To souhaiter te boko kabwana yaya. Yoko to bala libala ya pilon. Mais au tromper junior on pas d'axi. Mwana, mukilela mo boulot Kolanda le yengete. L'air maman so ebiso li kamu mwana fo yoka. Biso lo to sala ba mama te to yoka ba conseil ba mama ya batu. Moi même so maman mo ko pesa moi des conseils o ke cheli to yoki parce que yo za la maman ko pesa conseil wana te. O yoki. Mo ko confier maman mutu mama ya talanga boye. Maman na pesa yo conseil. Daxi. Ah, pour mineta mutata soki mukete. Moi ça kufa tigela mo no zaswa mo no kitoko ba tigela ote solo. Papa ni na kotika ka mwana na ndako soki na ba cousin yo ke bunda bitumbola ba boîte bino bobanga ka makambu te bino. Bobanga ka makambu te. Ata ko era comme message je suis à côté. Yo da ba de ko luka na moy. Donc o sala bongo point. Moi no kaila lipupa. Daso ya. Il va dire que moi si na yo wana ba bunda na ye mais yo mobali mtobeta point ata ko moi ça va déplacer ka. Ya. Nga mobali na nga za beso bitumba ye na sala ba ke batu ba kota so ka biso na biso ba sa otika biso to bunda parce que c'est le truc de meuf. To bunda mais yo zone c'est tout so beta moi na ipupa. Pourquoi tu la ka moi si na yo mo se des amis de conseils si te bando linga moi na so na kaka bando linga kaka ba problème. Ya. To ko na ko ya. Ko yo que la mona no ma ko polo biso ba retiro moi na ke ko la bien te po souci affection ya maman et ça pas na yo papa. Yo ka sabana bakola na foyer bazaka bien. So comment ni moi na koli na foyer réussir vie. Komi sa nzambe de séparation ya papa na mwana. Surtout na bana ya basi daksi yo kana mwana no mawa. Ko za na susa mwana noko ndako bombela ka bashisha, ndako moyamba ka batu, yo za na mwana o za na kata ndako wana molimo ya mwana moko o yamba ka n'importe qui. Makangu no uti sasa o yambi o vandisi na ndako wana kaka, o ebite ba fia ba théâtre, molimo ni na za nango, esprit ni na za nango. O la lisake wana. Ba staff nyoso na ndako kaka wana mwana no za wana. Ba staff mais nkoni no rozo eba ke na koma papa. Kezana ba limite ba masa tusuka kana se. Ba kamada kaila ba suka kana se parce que na komi na mwana na kati ya ndako. Donc si tu le prends on reçoit conscience si on a quand que mwana soka za na ndako batu musuba matakate. Là on zakana mama mwana ana. Ba mando matana ndako ne belebele. Mage boboya na kadena mama mwana po bozalaka suti boboya naka. Ngala yebi pozaka petit na ngai daksi. On yoko la épée. Niclette soki mwana mama balanon. O sala ebo daksi. Oke ne retrompe na ya madon de mabe. Oke ne retia madon zemi kuna mabe. Koloko? Est-ce ya madon ya déjà awa? Et so yebisa ya tana mwana na États-Unis kuna yo tala ta mwana na yo. Ya madon ya botikala kokuta na te. Mwana bongo santé mwana ya bagate. Pour prouver ka batu ba kota kana ndako tezo sala oni shisha boke mena shisha na boutique shisha. Soko mena shisha yona kaile mo mena ndako na bino ndako mwana koti mwasa za mobala zalata ba bana mikefo bokola pozo yeba te mutu na mutu za esprit nini ozana mwana fia kisasa ko yela théâtre olali tena ndako mutu mususu ko yela théâtre bobini na kati ndako ekiri ko yabe na kati ndako mais atako mwana waza kana chambre
Faut que milimo ni ozokota chez toi. Il y a un enfant quand même là-bas. Il y a un bataka bino bana misapi. Papa continue le yongo mais ni shisha mais ni lale. Ba twa mo na musapi. Net na lisolo mo na zwa ki akane na zaki na ba wesh na nga ba obenganga. Eza mawana na lisolo mo eza pasi. Wesh ebi singa bitata. Tala maman na nga boy. Na se retrouver boy. Na sala ni tata na bengi na peso conseil. Eza lisolo ta autorisé nga na ko beta ngo te. Donc no lo batela peso no ka exemple. Nga so ba bisinga loba na lobaka. Pesa conseil azaki na besoin ba conseil ya maman paradis. Na pesa qui est conseil. Na bina mito tika non ba parents. Même na Bible komami. Même na Bible komami soka ta parents na o ya botu wa lingi o te faut écarter ye. O loigner na na pas za mabe. Na pesa qui est conseil. Na bia soka za bo loigner na maman na yo, loigner na famille na yo. Concentre-toi avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia bandeko. Concentre-toi na Nzambe. Bino comme ça c'est la concentration avec Nzambe. Papa botinga linga te, maman botinga linga te, kebisa maman feite ke mobali nazo changa misapi. Maman botela nge compression. Li solo ngozala ki bongo. Ba yina mona na famille obimba. Ba yina ye. Nebse ngabi confier pa Nzambe. Moninga malamu de ye. Moninga ya tango nyonso. Oye buko bomba sekele ya mutu. O go confier secret na lelo. O sali 10 ans 20 ans. Secret ne go bimate. Ezaka moninga malamu Yesu Kristo. Tozala baninga malamu te baninga fidèle ezaka Jésus Christ. Nazoya na kangi misu naza concentré nazo confier likambu na ngai. Oh lobi no kokoka li solo pa ya mutu te. Oh lobi kuta ko enregistrer na engate Jésus Christ. Il va pas me registrer Jésus Christ. Ya. Ako benga nga mutu ta telinga mutu mo mupanzi yoka te. Moninga malamu moninga etango nyonso. Concentré. Na pesa ke conseil kende ko concentrer. Kende ko concentrer na Nzambe. Nzambe ko laksa yo. Le lo quand on me pas Nzambe na bosemba ko laksa. O mona ka yem ta changer mitema ba. To ka maman no motema changer piu. So be maman no za mabe ko loigner. Eza ta ke Nzambe ya se. Oui ba Nzambe ya se mais so ki Nzambe ya se pas za mabe. Na ko va na ete pas za Nzambe ya se. Po Nzambe di kolo mo ka komaki na Bible. So ki ba para mabe faut ko ba za wana. Il faut qu'on loigner bango. Eza te pas bon temps tanga na moklozan oza para mabe. Ga fona tasho yo. Moza mabe no fona loigner yo. Respect me loigner yo. Dikana yo. Ozo accepter ça be moko be songolo pakala non ba maman baza banzambe metobe ba na pela ba maman ngo oza pela maman no zanzambe mazama kambu mabe donc comme maman nga zama kababe zando kina fanda ninga pa zanzambe o me maman wana wapi daxi eza na limite tam o bi maman ko lobi anglais tam kam wesh debe te lobi ninte comme tam wesh calme-toi. Ndako zala mwana bakota ka mutu nyoso te lipa ya koti nguba ya koti milimo gisase zokota milimo ya pote zokota la shisha na ndako zokende milinga zokende zozonga milinga shisha yo yebite mutu afimaka te soki azana esika bato bazo filmer yemta zo consommer trop mwana consommer déjà shisha mwana consommation ya shisha de ouf quoi na wana tika ki mwana na yo bongo siko soki mbeli kiu olingo suka bidaksi o tika leke siko kende kuna mwana na ngaka sala nini mwana batu la pauvre o mwana ke tout na tata na ye Kaila je me suis na tala vidéo so kanga mwana na suki oloba so na mwana so banga seko betaka mwana wana ubi ogangela ka mwana wana Kaila yo bota yo sala motema ko itala yo bota ozala motema ko linga mwana daksi wana mais surtout ce daksi salo likamu kada do kitala mwana te yo bota yo ebi pasi ya mwana maga ko bota poza ki sita te moi si nyonso Nzamba saka na mokili poto zwa bana to bota to créer to sala oko bota mais ebi pasi ya mwana daksi moi si otela ndako pasi na bisengo ko supporter mwana lelo mwana pasa muki azokola bakomi na milai moko ya bota mwana poto ya bota mwana poto lelo so bakoli to souhaiter bakoli bakoma ndiye bambanda na ndako wana te oyebite pondo kasele so kanga suka bande bakoma bambanda fo yeba ka mwasi ni na ko chena ndako pa kade mwana onga na zana yi fo kola botanga ka devoir mwana kenda ka classe mena buto yako alali batu be bela na kata ndako ba batanda kona pani poto mwana na ba video ndako boyambela ka batu ni ponda ko sana bana boyambe ezada na mwana no na kati daxi est-ce que ba kotola mwana misapo ye bate est-ce que ba kopesa lo mwana kindoki ko ye bate est-ce que ba kopetolo bana bigogo surtout na tata waze consommer la masanga kala lipongo ko ye bate le baka bana ngo ya poto nde bazala kaka likama ko sa maîtresse azo banga pe lo so bana ke fo ena ko chika tata nanga mais koloko no ko bana kola toyoka mawa mama bana kufa toyoka mama ko sala tu yo mo ko sala tu mais kola
so oza na manière ya grand garçon c'est là qui grand garçon wana oza na yaza mwana mwasi akopiaka makambo bapara basalaka luka mama moko ya bia bokola mwana wana soki okozalaka na mama mundele na yo wana mama ba execution mwana ya muki ozotya ba execution akomibanga nano poso na ye moko te nalobi ya bino bono botyaka ba execution wana otelisi nzoto lokola makoso batia yango muskadi echange couleur etoki fulufulu ebimi nzoto ekomi lokola likoso soki otya bende ezotoboka boyebaka lobi na bino bona 35 te boyebaka nazotuna bino boyebaka bovanda kande bovanda likambo zo mwana daxité mukolo likambo wana ko bo mona ngandi mama ndoki bo mona ngama be ngala bi mama mwana elle était trop belle hein botala ba photo na été azanga mwasi malamu atika pe ba ezaka ka bota mona na daxité bota bana mtuto pe daxé abokola po daxé za motema ba papa po daxé sala ngo pona nini parce que bana wana babenga ye papa bana na ba yebi kaza papa na bango siko yo mwasi soko zo sangisa te daxé abokola na mwana na ye na bana mwasi ne atika po boya ko tika bana na pasi po ba yebi atake papa lelo mama soko azate ba mona kata na ye ata bana na bakende so pe batata na ba kenda wapi vous voyez yonde kaila na mwana mo bebisa daxé ponga ebela ndoko bana bongo te nebele garçon moi je le respecte na linga ka mingi très respect mais parti ka ya yo okomo bundisela ngaye okomi ko bebisela ngaye mais ka ko changer dans le comportement na libala mwana mukia salaka te soki de okoti libala babali yo déjà faut lata soko za na 23 ans lati esprit ba 40 ans pour soutenir ndaku na yo daxé ba ko silika pende na siliko kalime bino papa te to kende te papa chika yo bi ko sombala chika te so ba kende ko bomono ko bana kuna soki ba chaki ate loko to souhaiter te mwana ndala ngatika na dal azangi papa azangi mama atikali yo fele elle ba kene na ba famille de kay Oko peksa mobile tata énervé peki c'est bien non papa tika tu peux pas dire que laisse tomber les mots de français c'est ça voilà les mots ça revient laisse tomber chérie laisse tomber oh moi mobile ba tezaka na ba réseaux sociaux te moi mobile ba komi ko kota ba kota se mais pourquoi na yo fi ya TikTokezi ya yo fi oteka ba execution ya yo fi oteka ba produit les kamuni ni ko azala ba bongo te d'accès à ngopé dans logique. C'est un mec qui calme, non, pas dans un calme. Mon akena est terrain zongi. Yo, comme vous côté na barakin. Oh, bundi c'est na camarade no mabe. Oh, ça nous c'est na maman la bino mabe. Oh, ça la moi c'est d'après ça kimia. Ah, papa, te. Moi que le bundi ça était papa au bundate. Chica, non, chérie, je t'en supplie. Non, bébé. Oh, vous qu'on lompan en balité. Tu sais pas les lompans? Non, papa, Chica. Toi, moi, papa, t'as l'avenir à moi, dans la biseau. Tu chica, laisse tomber. Bah, Miki, le barabou, la pote. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Darcia, souka, vous allez la soumise, pas moi, si n'est à votre chica, à vous laisser tomber. Les camions vont bundisa, moi, là-bas. Tu vas nous moi, si on appelle ça. Oh, il y a posé au bord de moi, là. Une heure, moi, si y a bien, pas qu'il y a moussala na tango, à ça, la kagana, rappelle salaire, il y a bien, à vous assoyer à moi, là. Est-ce que même moi, là, n'est dessiné, mais maman, n'a dessiné. Hein? Kaila. Moi, non, mais elle est en vacances dans Disney. Au sein de ce que l'on a encore se pelanayo. Keba. Collier, c'est moi, foufou, que sous la moi, l'accident que moi, dans l'éducation de base. Keba. Ba camarade, nous sommes qui baillent sous la scène, on a d'accident. Attendez contre le baillé que yom to zuango. Mais tant qu'il y a un enfant qui est dedans, tout le monde n'a pas accès de rentrer là-bas. Non. Moi, la bataille toko bongo, maman, moi, la belle bongo. Une belle gosse bongo. Pour moi, la d'action, on finit les sikani. Bon, on finit les sikani. Moi, la gitoko, le gitoko. Parce que moi, na wana kaila. On lui a raconté le temps d'exécution, le rôle yo. Quelle éducation tu vas donner à cet enfant? Yo, on se calmer d'accident. Qu'est-ce que moi, mon boulot, y'a venu, c'est ça, rapona yo. Pona yo. Et ça, yo. Ce qu'on fait, la maman, elle vient de l'inviter. Mais ma camarade, on se y était. Hein? Bah, on peut qu'on tombe à saline. Là, on fait la maman en live. Là, on fait la maman en live. Pas manquer maman, bah, d'accès aux années. Ba bokre ba mon deux très impoli o che mis wala minene ko ba poulo vewe ya coccinelle hein na finga le ma bête na détail ka lisu. Toi tu veux manquer des gens du respect ici? Nous on te respecte, tu veux manquer des gens du respect? Bitumbe kema gauche droite tout ça pour la ni combat d'accès au kende d'accès yonde makamu. Moi ça quand vient mobile pas après ça mobile calme. Moi si ça quand vient mobile pas détruire mobile keba. Yo j'en avais d'accès pour détruire d'accès.
Basa pembe bazalia. Koka certains n'ont pas le avec exécution. Au bête à batonga moana. Tu es l'enfant, je te dis. Kokan sa bongote. Basa pembe bazalia babota masa exécution. D'accès na mona basa ba métissé. Ya mindele. Tozana basa ba japonais. Tozana ba sorti ya basi na mokilo yama. Yoko télématé. Donc, prenez l'éducation de l'enfant de Darcy. Prenez l'éducation de cet enfant. Et ça, il faut que Darcy moto. Et il n'y a pas d'ailleurs que non, papa, on laisse tomber. Donc, toi, tu ne réfléchis pas. Pendant que tu sur téléphone, allez, va filmer Darcy. Moi, je vais checker Darcy, mais là, je vais car si tu as une vidéo, elle est rabat qui a mis sur Darcy. On l'a pris. De moi, je vais faire un snap. Les camoussés que ça dans ce là. Mais nous, on a juge. T'es bien. Bon, quand on a maman Chantal n'est pas ma partie dans Zaka Mutabenga continue à lève Chantal il a personne dans ce bunda elle n'a pas la bunda on va Chantal qui bunda quand tala elle va me combattre aux on a 5h du matin na makambo elle que la biso yaya tous les 5h du matin pour nge kata na nga baba mbila nda kwela nga nda ya mbila tennis civil na za 60 na bomaka mutute na sala kama bete mais ba yela nga nda kuna 5h au moins 15 pour la police ya ba gendarme ba ya ko kanganga mwasi na sala ngaka mwasi me ba nyonga nga menoti ya na okasmo somo siko ba bwaki yokuna ya siko sala ka bazuyo bazongisiyo ba keno kuna bazongisiyo ya après 3 jours yesa sekwi bika si ba chaka yokati ne ba chaka naka bakangyo na garde à vue 48 heures après 3 jours kasi ya comprendre yeso kufa kate mokolomi balo lali mokolomi sato mokolomi ne c'est un juge. Des jours à garde à vue, procureur a funda, juge a tala. On me colle baba gangeli au babino. Di, yaya, kuna ki yankaza la raté. On m'a dit qu'on n'est pas juge. To comment le rôle bamboua. Ouais, bah, chantant dans la moune rendez, yaya. Na, dalane na bomba ma paputala. Ki zengi, morodo ki traumatino. Ozoye bate. Pona la mukana na bimananda kuna, na bimesika batona bazana na ndakunanga. Yaya, bomona ngala bundara. Landa mama paradis, comment paradis bagarre pas. Nan sa kana makambu na l'état. Ko sala kutu jeté ya comment ça o meki na fundi na l'état. Comme megaratenga na vanda na ngaba kanga na 5h du matin ya. Tu dois te dans jugement. Ya yo ko kalika mango. Tozo bunda ba bacha ba commentaire ya. Même kolongo mbila la kwela ka batuna ndako ya yo lali nga 5h du matin tomato rapport. Ya ba ya bongo. Ba ya te ba sonné ti kion ti te. Tung quartier ça qui déjà circulé. Tung, pour bailler penga pena sala mobile mutu na mobile ezala bien ta sape mutu ba pichon. Ebe ba yelanga. Pour bailler mettre tension de ba ko ya pour mobile nanga pété. Vous comprenez? Que ba olengo la momine e ba ko pété pa bomoni na bango. Ya ba ya somo ya pum na uta ko suba ko zonga na zonga na ka pum na yo kama be na yebite. Na regla na bima makila. Siko na yebite ba yeli nini nga bima makila. Mais mon bali n'a pas tellement. Habitué gang. Maîtrise. Ayebi que ça police. Ayebi que ça police. Na yo kaka muta tellement na chambre kuna. Wana na ndako wa studio. Ngala wuti toilette. To kata ndako buto kaka. Boum. Ngala bagi de question nini. Na kaka mo bali na mbeta répondre bango. Boka mo bali na répondre bango bi. Tozo baki balobani na français. Na na oyedenga koto. On t'attendait. Non. On vous attendait. Na lobi bien. Déclaration, on vous attendait l'axinine. C'est la bino. Bongo, on vous attendait. Et l'axinine, toujours c'est la bino. On vous attendait. T'as une explication là, non. Tant on a yébi là, on a téléphone na tuna. Nadia. Oui, ma paradis de moi. Trésor à zong c'est la bango la ligale. La bande ko c'est la bino. On vous attendait. Ah, d'accord. Dans le bac, on a bien. Trésor répondait à ma camou. 4 Ayeba ki ke baoya na bango. Ayeba ki. Mais bon, mais moi si. Non, quand on vous attendait. Akita lazy. Afoué, on porte. À l'aise. On vous attendait. Ngala zo tale kabinga bi mo mbalo balen senga bende mama na kasa bala salanga l'homme no tele karaboy on vous attendait de yo yeba ki bato ba ya a na malembe nyoso ba nyatanga menote maga basale be mama ko na bi malibanda be ba yindi sa quartier bazaka mo tala ba camion mutoko nga
na kende na makile trésor mobile nga lobakabi akokaka ne makambu te ndenge azala nga akokaka na lengaka mbila boye mbila basaka na ne te bakende na nga kuna babwaka nga kuna 3 jours après yesa seku ina kenda omona juge commissariat tu na ba pointaka vous jouez avec les makambu wana mama comment va sala makambu wana paradis omoni mwana ya biso né en France mais mentalité de blédard nga na mati vraiment merci na ba conseil aux vraiment tata de wesh et les wesh t'aiment beaucoup les wesh te respectent quand tu as un souci les wesh ils montent ils interviennent hein, ils tapotent ils te donnent 1 million de tapotage merci pour les wesh parce que oyebi que neto ça la live boye maman paradis c'est pas à négliger il y a des gens oyo ba wesh mususu makamusu ba kokonsola na ba parenté mais so ba continue na live tata de wesh qui leur montre comment nettoyer en bas, comment mettre les lots, ozomona, bazozwa biloko mususu, et belé. Pour yomo yebike, pour oza tata de wesh, parce que nous aussi on vient de là. Biso to yebi ba garde à vue, biso to yebi ko bimana mibala ba fou, biso to yebi pendandenge salaka, olamuki na tongo porte boukani, yotongo zole la bazo bano, quand tu manges l'argent pourri là, tu ne pleurais pas madame, le lot to yeko zwa John ayo obandi kolela to yebi yango to yebi sa keila c'est bon yozo ko accompagner mobali mais espère tant yozo ko accompagner mutozo balanga kita dingwa kuno siko za pour tant keila quand tu accompagnes ton gars pour faire des délits comme ça c'est que za penza enfant né ici té yoso qui a des naissances té tenga to côté le doute parce que ko accompagner mobile ke bitumba na ajoyo na ero na 2025 c'est que oyebi pototé oyebi ba conséquences té nangina on a remercié Kaila comme na bango ipupeti wala mususu komeza Kaila ipupa mususu Kaina ba comme il ba ka ipupa ipupeti ouais. Bandeko, peu importe le comportement de notre fille Ipoupette, je tiens na mati peza awa pour boze belé boyoka. Na eko remercier moi siwana, moi na biso wana. Banana ba koza na ba chocho na bango mais ba témoigner biso ba respect. Vous savez pourquoi je la remercie? Oyebiso ki mobali ya camarade a beti yo. Oyebiso ki mobali ya camarade a bundisi yo. Que obundi na copine. O bozalaki na ye que mobali à côté li copine cette fille était capable de tout a koki kokenepe ko luka jomoko voyou moko a pesi njoto na ye a pesi corps et âme pona ko venger Darcy oyeba makamusi ko sala oyeba mambo sala te makoza papa oyeba makambo sala te oyo sala Ipoupette soki ti lelo omona ba retombe te to lala to sambela to ba merci na Ipoupette po eza humiliation o sala aye ko bunda na copine na ye peu importe biloko ayaki nango okoki ko kita ou opekisi mwasi no akita ou o séparer bango mibale po yo kuta bango mibale mais yo ozwa obunda na Ipoupette oyebi moi ça za capable de tout hein Darcy oh moi ça kokyo salela yo atana ba ekolo mususu akoko ke lukelo mutu mobwe o isi mutu edoka ba pesi ka 1 gramme même pas soki 1 milligramme ya pembe ayeko salo mabe otiki mwana. Moi je trouve que tu réfléchis pas au moins la net que ton côté la côté on est contre toi té toza contre yo parce que yo ozo au moins la ngonde teza starmania. Au moins on est tiba lobelo posa star. Darcy tu n'es pas star. Bazo lobelo po makamno ezo ko étonné batu. Oza papa solo. Et alors quoi babenga ba femme seule, yoza homme seul. Avec un enfant. Moi si oza ne pembeni. Yozo kasa ba linga ba kabola biso te. Qu'est-ce que les gens ils ont rien à foutre de ta meuf. Oza na seule meuf moko pembeni. Na tango lelo même na âge ya 3 kilos na wana ba lèvre. A koko peso conseil koke bima pomba po yondo kende na Kaila oke koluka bitumba pa era soki yo lelo zwa ki problème Kaila n'a pas de soso ya kobokola Kaila n'a pas de libata o ya kotika libanda
Kaila maman ne mutaolela, mais yo moi na mutaolela. Maintenant quand tu viens sur les réseaux sociaux, on touche pas à ma fille, on touche pas à ma fille, on touche pas, mais ça c'est des conneries. Yo moi na wana eza pona ba location, eza pona veuvage, eza pona ba APL. C'est pour ça que cette fille là tu t'attaches à elle. C'est l'image que tu reflètes, c'est l'image que tu nous donnes. Que au gardaka moi na pona ba intérêt. Pour la logique et comportement, na eza comportement ya papa alinga mwana nete. Pour ba papa ya âge na o ba boko la bana bango moko bazaka très dur, même pour nommer ma copine na ndako. Ba kota ba copine na butu. Ba biso to bimana ba papa solo. Yo kasi avato comme mi bangé. On a été jeunes, on était les cas kutu. Les cas na biso ba kamsu bino bo sala ngokutu mabe. Biso to kota ba ndako musu na minuit. To bi ma 5h mo les cas. Hein? Bazo bimisa biso na 5 heures. Ozo luka posa masuba me bozo kengela na couloir. Soki okokutana na mwana te na couloir. Yo kasi bino bosali vi koleka biso. Biso to kota bandako mususu papa lingi mwana na mono te. Be yazwa ka mwana ka ba weekend. Mwana vivaka na yete. Azwa mwana ne ba weekend me na weekend wana papa lingi te mwana beba ke papa zo beta na kola. Ah oui. Pour que nos souba, abandina ko kengela. Papa kengela na petit tout. Après mission kota. Bino kasi biso to kolika ka boye, to zaki ba mamelo. Ba conseil msu to pesa po biso moto leki wana. Hein? Oza papa mabe, Darcy. Ozupe moi si ya mabe. Makile ya mama ya mwana wana fo etungisa yo na mutu. Yo soko mona poto eza pona mwana oyo mama ya mwana ozana ye. Bien sûr. Bien sûr. Et il se prend pour un pomba. Darcy na ina peso ka conseil avant na tika mama paradis na live na ye. Donne les trucs chérie. Omoni bana ba wesh. Bana ba koto oyo zo tambo na bango. Loba ko tambo na ba bleda. Bana na ba yeba ni très bien na ba cité. Na bisika batambolaka, na misika basala business, na nde baluka mbongo, bayebani misu bakoma ba vieux, batika bakoma na ba petit na bango tout ça, na kati wana o PZT. Ça va se retourner contre toi. Au moni ba live yozo mata. Yo dommage ozo mata ba live ya ba blédard. Ozo ke no pesa ba explication chez des blédards qui ne connaissent même pas bateau yo tambolaka. Ba ebi même pas gravité à makambu o yo salaki. Et si ko kezwa ma papou. Et si ka yo zo mata, eza bateau baza comme yo ba ignorant. Ba yebite. Bino bo sa rando na era. Quand bo mata ba live, bozo sepela, akende ko beta era, akende ko kanyela era. Mais dans tout ça, c'est toi qui es perdant. Le baka po era ngo fan di selo dossier te. Bateau yo zo ke matana bango bazana ba situation mo ba luka ba vie, ba luka no mikanda, bazana poser te. Baza pena basi o lelo sokipe ngundu mwasi patie libanda akesus ko luka mwasi mususu akoti po de bango moko na bakokite do bosa ba live moko ya ba bourrique na ba bourrique o eza makambu ya vie soki Kaila est aimé vraiment elle n'allait pas t'accompagner elle n'allait pas filmer. Ah oui. Bref année aza mwasi moko ya salité parce que tant azo filmer là où elle a dit que yebani Akati pourquoi? Parce qu'elle se reproche des choses. Voilà, ridicule. Ça non. Keba na mibali, keba na basi. Osimba ba touche belé. Msuka bato pe bayaka na ndaku no esi ba leka Kaila oyebite. Kaila za fille a soif. Aza fille moko quand elle sort, au moins complexe nyos azaki na ngona 300 kilos bando pesé. Comme a combien de faire 5 kilos. Hormone nyoso ya kindumbe bimiye parce que elles se sont belles, elles se sont légères, elles se sont nini. Les jours qu'elle n'aura plus besoin de toi. Oko regretter no tia qui vit en danger, ndengo sambu se batu. Omoni siko zali benga baku de fil batu ba bundate. Retiens ça aujourd'hui. So batu ba komi ko bunda pona yo Darcy Okima Paris. Je te dis la vérité. Omoni na live ya maman paradis. Tomia Mati. Ba jeune na biso mi balana ba mati. Mais yeba ke ba coup de fil et bengami. Et c'est toi le noyau de l'histoire. Kokasa ba 100 euros, ba 200 euros, ba 50 euros, non c'est rien. So batu ba komi ko bunda. Et que histoire et bandit pana yo.
Darcy et si qu'on comprend les bana poto bien. Nde bazala ka bespina ba on a bana de pesa ba ta bonjour te lanzela. OK. Darcy, je pense que yona no beta bolo côté. Oyebi ne ba ka lokota na 6h te. Oyebi présence ya koza boso ya procureur ya juge na ba inspecteur te. Darcy oyebi amote yango zoke na ba aventure boy. Mais tout autour na obatona tout ba beta boloko ba yebi. Tango ekekwe ya mabe okome mangambo moko poyo yebo samba te. Bango si ba samba samba ba yebi Flori Merogis, ba yebi Fred, ba yebi Santé, ba yebi Oni, ba yebi ba boloko wana nyos. Yo yebite. Ton likambo ekweya noye bolbekeza yo. Yom to bimisa ki intel, yom to mema ki intel. Au fait, toi tu es le maître dans cette histoire là. Mais au moins d'être koza pomba. Bande qu'on a commentaire. Bonjour makambo blague te. Makambo ezake biso na ba réseaux sociaux te. Et koti ba voyou. Et koti si ba voyou ba na kati. Na ba mec d'ici. Darcy, n'a pas so bonne chose. Continue à monter dans les lives. Continue à aller montrer que aux stars. Yozo voilà. Ça ba vie pour na combo na obiso to ça ba vie pour n'importe quoi. On a fait des vues, on a fait nos dons. To yeba kiote biso kutundem tuto bimisa combo na o. Poza no rien du tout. Oza ne oza moins que rien. Oza footballeur ya quartier. Mais Paris et Copeso bonjour na au revoir. On est ici. Oyebite. Merci beaucoup Maman Paradis. Émission qui plaît, qui t'offre vraiment. Qui t'offre. Merci. Merci. Ok, conseil, hein? Ah. Il y a eu batongote, il y a eu bambangote. Là, il y a eu Congo dans ce qui est boloko. Il y a 6 mois dans la rosoye. Mon étudiant à la garde à moi. Quand ça te que, nous avons la garde à moi, nous sommes les camboyelio, tu souhaites les camboyela, tu souhaites les camboyela, jamais tant que moi, dans mon rosa, dans mon kitoko. Moi, non, qui est pas la famille, maman était mortine dans la famille d'accueil, pour papa responsable, bakangi. Faut inviter. Oui, les gens qui vont les cambios, c'est calobo, c'est calobo. Voilà, ce qu'on m'a d'apporter les alakaya. Pour bango le barate va mettre mon confidence. Là, bah, on a cité, bah, on a s'embrouiller, bah, mbele comme ça. Nan terre ma cambo d'Arcy. Là, c'est pas quitter là, opé. Bah, quitter là, yo. Voilà, on peut ça conseil. Gala yo na moi, c'est mon bal, j'en ai rien à foutre, na bino. Ngaka moi, na gitoko lek na ngatika wana. Oui, de kon ngolo bani ngana na conseil, ngolo bani. Yeah. Bonjour, bonjour ma paradis, bonjour maman. Bonjour, ngolo bani yaya. Allô? Ouais, na lingna baksaka moi eloko moko maman. Loko ni loba mo lombango po ngana osama mnanga. Loba mo lombango po na osala analyse. Oui, allô maman. Oui. Na lingna baksaka eloko moko en disant. Oui, allô maman. En fait, Nalina Loba de Boyeno, elle doit porter plainte parce que pour moi en tout cas elle doit porter plainte. Faut porter plainte parce que il y a bien été basalier, il y a zoya ko bunsaye mais ina bateau. Déjà ba kina ba arme blanche ba mbeli, ça c'est pas bon. Les cambo faut ici na kati poto, c'est pas bon. Yo moko luki bitumba oloko bunda yo moko zo me ma groupe bateau. Ba bunsa moninga. Maintenant ce ba bomba qui est. Et azana s'il te plaît. Elle rapporté plainte, elle rapporté plainte. Attends, elle rapporté plainte mon gars. Bon, ça m'a gagné d'accident. Moi pour la moi d'accident, ça peut qu'à ma bête. Bon, l'inga moto bo maramoto, bo chepe na se, mama kongo bo ma solo na era, ba porter plainte c'était et les kalonga, je peux ba batu bazo yoka. Et ya ko yo no bo na plainte c'est loka bien. Mais mon là go plainte ah même solo ba casier judiciaire non plainte. Bon tu na biso ba porter biso ba 1,90 plainte. Heureusement pour toza ba na nzambe makambo ba kenda ngande kuto ere ba kenda ko kosela ngande makambo ko kosela. Plainte ça bien te ya. Hein? Alors protège d'accès plainte d'accès dans la sa yoki déjà. Alors bon era yena era menace sur la sous te era refléter et sili. Bota la pe moi na d'accès wana. Et puis non mama comment ça tota la passe ya moi. Bino ba bota na ba ba kenda foyer. Hein? Ochika yazala na mwana na ye, ochika yazala na mwana ne, nga zo bende Kaila. Kaila fas azwa rôle ki mama. Azwa rôle ki mama Kaila. Kaila ta zo rôle ki mama te donc ça sert à rien. Nazo comprendre bien te bon matisi batu bo kitisi batu. Bo matisi batu bo kitisi batu. Nazo comprendre note bon mata mutu te ochika nga loba. Bozo matela nga batu bozo ki sabe batonga après. Maintenant bon mata mutu te personne qui monte ici. Oya mata mutu na longole de morateur tout de suite.
Ok. Pour bon matisa batu bo tika batu te boko ici bango. Bon matisi batu ko mataka mutoa na kena liste ba démorateur allez, au sauter. Pour debi ki ngasa na zate bijou zate. Redi pas zate et waso zate les reste bo tika la lai. OK. Vous comprenez? Bon tika pe muta sala na liste na ele mabi ke muta mata bo mati so babi muta mata te matite. Ah muta zo dor matele mtuka mama Congo. Na batu na biso media. Vous matisa batu ni. Nga zo pesa bana conseil. Kaila soki Kaila. Zala maman. Likambu pe yebe pe batumbo libino pe internet pe bobeti ka osi papa non chika. Neti ta likambo rozet Congo sa. Mobala za yo o akucho na live, mobala zo kota, no ma soki mobala akucho na live. Oyebi ke ozo sona makambo zeki pona mwana ba fingi mwana na biso be mwana na bino. Ongo sta ni mama mala masana kati mba mo live. Faut krata. Parce que oyebi esika kendeki musala te soka sali musala na ebien azana mauvaise humeur soka azana humeur mabe le papa zo yamba nanu na gentillesse yo ko yambise mama makambute ba fingi mwana na biso mais soka zaki ne tension mabe oyebi kaza fragile na mwana na non papa ye ah ça va papa journée l'équipe bien bien boba na poto ba français ko kenda nango bien ah bien bébé aussi au servir alien na epena après moi on peut se parler au moins sur la tendance za boye mais to kena ngo boye c'est pas grave. Mon faut payer ça daxi, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a déjà maman finga bino. Et chaque fois finga de longo pembe. Hein? Est-ce que mon nègre preuve c'est que finga gi moi. Neti mwana daxi ndenga sana. Ata la lala ki pongi muta fingi ngana yeba kitena yo kotele. Po asali bino ni mwana ba. Ngana yaka ko defendre ka bana ngapo finga ka bana nga. Ngala yako finga bana batute sabo finga bana na ngala monike Sergi na fungola caméra te Ornella ayebi caméra te Britney ayebi caméra te nana wena sande ngamona kobi bébé Lili ngala se forma kana ngai na koma na bébé Lili ya mona zongi bébé dilte mona zongi mukolo parce que là na koma bébé Lili na komi ndenge mona bana 3 ans na yako pupula bana bazo pupula bana na ngai. C'est comme ça Kaila kola moi si soka koti déjà azale na mobali na ndaku azala susu mwana mukete. Tant que kuti da mobile na moi si kola. Après si yeba ka mutu ni no kozala na yela mutu no kozala na toza déjà moi si. Camarade ota la camarade nini po bino bana poto boli ba camarade trop. Camarade nini na kokota na ndako na biso na camarade na kokota te. Ba camarade musu bazala mso zo ko envieux zala d'accès zo ya ka lala na mobile na yo. Bino bana mo ma yele tele mitu. Vous êtes tellement les dingues dans votre tête. Zalam kolo. Ah, compris, moi pas bien. Alors, Kaila, je vais passer chez toi, là, je vais pas produire. Ah, d'accord. Au Kossi. Oui, vous constatez. Ma gueule n'a pas constaté. Non, pour le moment, il y a quelqu'un à la maison, tout ça. Ma rendez-vous, monsieur Nassé. Camarade royal, on a dit, on a dit, bozo, c'est le moment, la chicha, bozo, c'est que pour les sablonines. Bozo, va célibataire, il y a un enfant dedans. Pour moi, on a ça dans mon ami. Parfois, il faut inviter les problèmes. Parfois, il faut inviter. Yom te petit Simoto. Ce que vous mobile na yo. T'es papa ko kenete. Nana comme le message era. Non. Non, on vient pas. Pourquoi vous fondez era la police? A combien ce message pour animer que fondé la police? Pourquoi se déplacer? Pourquoi bozuka Kaila, moi ma kamna so komana. Oyebi ka ba botanga te na yebite. So ko zo finga na se talio. So ko zo finga na te talio. A finga na tata buriki o tata buriki na za train na ki buriki na nga mama na yo nga ya na yo. Na leko na mayele musika. Pour les hommes, on a comme car on a comme anine. Tu écris quoi? Tu veux t'exprimer quoi? On a comme belé na kaila zo comme il m'a comment on vend vandi zo ka tata zo tu zo comme anine on a sia. Pour ça awa kaila. On a comme anine wana. Donc ma zo ba zo kosa. On va conseil te yo. Hein? Yom to bimisi biso lo funa maman na caméra. Il m'a kota maman na bino. Mobile no zana tuna ino kwa bana ngakota maman na bino te. Maman na bino eza première fois maman na bino internet. Je m'en kota maman na bino. Pour fondre qui maman on zela yongo bisu to télémaki ba yaki ba peso be conseil ba fingo to skozo koma komebele ba so makambozo koma na zo kokango ndongo zo koma en plus bi lingala to zo koma na français ba biso ma muto otanga français za mwana ozo koma nini ebele wana nazo yeba yongo zo koma to makambozo koma tata jo yeba na ete ezo gêner yote oh ma fille kolako azo koma banda ki ko koma ba fingi yo awa bi bazolo ba vérité na fingi yo ozo kome bele bongo zo komani selo mo na cerveau ne bitika makambo koma na bi na mambo komate na mono zo ba m na suko che ok on sait qui ozo sanga kamadi no na peso conseil pourquoi tu rigoles avec moi je donne le conseil
Tu me prends pour qui, toi? Hein? Toi, tu respectes pas les mamans, toi. Tu me prends pour qui, toi, là? Ozo sekanine. Nazo komali kamna parce que conseil, yazo komelange bele après soukate, oh na kai sali OK. Allez, kia. Tu rigoles qui? Tu rigoles qui? Na parce que conseil pour faire les balades. Comme yo lingi mobali kolega mama nao. Yo lingi mobali kolega cimetière linga rabatu zo rabatu nyoso comme yo lingi daxi kolega cimetière nenge ya marabi bembe nyoso oza fidèle. Ya. Mais changer peu comportement. Daxi mo ka yebe to wuti da libalo balaki pila. Bolingo ce qui daxi linga boya yo keli yo mawa, hein? A keli yo mawa ke te mwana batabo maka libala pour quelque part pe daxi mo koza oza mwana mabe oboma libala pas junior kuna po okaka daxi na okaba joueur. Quand on a deux ans la raison. Quand on va jouer, hein? Pas junior, on dit côté. Bon, on s'allie choix. Si quoi, respectez mon balai, on s'allie choix. On a eu d'accès dans ma vie, peut-être que d'accès, on m'a ma bête, d'accès, on s'allie à quand même. Attends, la bande, coach, attends, surtout, le autre va d'accès. N'a pas été que boy. En plus, c'est conseil dans zopé sa kaila, là, on s'en va live now. D'accès avant d'arrêter pour la ligne, on s'en va commenter. Gala comprendre ba mi balo, bas ma sala ba live, net inga na sala live trésor ya vandi wana, allez, abandi coach ba commentaire. C'est pas bien. Bon ça la comprendre, na comprendre te. Mi bala on bosa so bosa ba TikTok, bosa ba continuer mo sala ba TikTok, to chela no ba j'ai peut tapoter to partager. Yo moi ce sont teka beg section. Mobile scroll mo pandi na sa nini. Yo zo sala live mobile uti mo sala opesa hier mobile rapport. Mbala moko, c'est normal à se porter qui n'énerverie. C'est ta faute. Nalanda conversation na Rosetti, nalandi la yo zo sala live d'accès à ye boy. C'est l'énervosité. Olinga sala nini. Songi mususu ya no kwa bana Patrick mususu songi bon ça qui ne nous sommes côté linga wa tout cas siko bon côté linga nous finga pété bon côté linga pour la butu pour que la live déjà ti ma finga na ebine bo sala nga surtout bino bo bayanga déjà si bo batala bo nyoko langa déjà nous pas ça conseil je dis mal ou je parle mal. Bon, côté linga, ba musu ba kocha, ba ko déclarer, fille capable, tapoter live kuna, ba ko déclarer, ba ko sala di kamuni, na moni bino suboza, na daxi pozawa, na moni daxi awa, na moni nokwa wa, nokwa bana wa tsugi nok semek tsugi noko international na bango. Na moni na nani Kaila. Après na okata boko mosele linge ki rikone ya ofinga ngai azanga na fingi bina moi c'est ça comment va na mobile na ndako azara su mwana mukete moi ça comme maman partir moni makila comme maman ozo yeba déjà tu zo da bande hygiénique na me na ba comme bomba po biloko na po makila ndenge za ne zoksara na nzoto so yeba ki zoksara so ke tangio truc kolo ko zoka. Parce que comment on va faire makila mutu ya eza do makila de ba présence spirituelle eza loko makasi okato makila mutu tangisa ki mutu na zolanda moi ça comme maman déjà na ndako ozina ba injection ba produit chemo pandi ozole la mama robota aw oh bazemi nyoso na zwaka ekendaka demo biso to les preuves que bazemi ne longwa ko da demo yo zo sakana tous les demo zemi longwa ko yo l'enfant tu nous apprends pour qui. Ouais, quand on est bimé ma bête, tu nous apprends pour qui? Yo, ça va t'en makila tous les 2 mois. Mais sauf fionné. Oza déjà mutumo déjà ba toucha banzoto. Ba toucha déjà banzoto, ba eploy kota, ba opération, ba pote keye zongi. Siko o sopa kazemi, esa makambo ba webaka, o sopa kazemi tous les 2 mois. Oza na santo ça bon. Moko fionné kat. Yo bité muto sopa kazemi, ça te muto azobota. Tu connais pas? Yo mona bana msolo ngoli bazemi mabele kwa yo ngoli bazemi mutabota te mesa beba abima mu pepe kasi ça bazemi ngoli ça jusqu'à OK bota te tu sais pas. Vous comprenez? Là, on a dit, nazo bota te. Balinga ba bengaka. Non, mona maman paradis ça la mo be mission bien. Il y a na ngasa maman. Faut mo zakana ba yaya o baza ben telo. Na mutu na bango. Yo zo ko lo na panela bandoki. O sopara makila.
allez bandoki biso tozawa na tienanga na kati pour bokaza na ndoki te na zolo bande pour nga ngaza na pesa exemple je mets mes mains dedans bandoki nyonso ya TikTok ba vandeli yo sikoyo allez yo peso zo l'esprit ya ko prier mo bulu et on doit ça ba fushi ko shongo ya solo ya mamsu ba lo bagate ato za énervé ndenge ata oza énervé tika ba execution wana oza pembe ya bomwana mo chaka pe est-ce que bi biloko na ba execution kanga pe mabota ba bisa kabino te e kanga kamwana ba execution na ba pesa la ozo consommer pe zembe biso be matrice lembe zo bwako ba zembe tika na kota ba execution wana est-ce que bi plus tard ba execution na ebi ndenge zalaka eza na Champs-Élysées ngabla ko tchango tu ne tinga na nga doa ko tchango parce que et si na boti na nga si na koli na nga na o ke taba neti ba vitamine C za rappel na ba dose ba ocho ba dose dès comme ba execution na pe et ça rappel na ba dose que c'est dans l'examen tout ça là ba roye biso ba seul mo comme na pembe o ga ya tonga sko ba execution zali o comme lokola mundelo leki na mida o leki na mwana na biso kaila o leki ba otuboka na yebe za 350 na pikir moko et ça pour na bien pour na biso na bike na checho ko déjà na lembi si na koli na boti oui mais yo no nzamwa na muke o che moko mi bale fo doser yo zo ko bisa biso ko bazeme so pona ko la bandoko bazaka na internet cha oli ba salonine pesa la musu balinga ka ote eza la musu ba ko la ko jaloux pour moni biso ndo zaka ko ba kongola ba ko la mwana musu ka ko la mwana ba tu jaloux ba tasale lode la mfa mona ka pembe na ye amona ka boy voilà yobi bandoko bazana réseaux sociaux oh yobi sabso ngana so para bazem tous les 2 mois donc nous pesa bino ba conseil te nyoso ba lobaka yobi ko so para bazem tous les 2 mois ozo bon internet point po bandoki ba kota ba profiter ba biso ba salo kisita orobota nana tuza ka empêchement mo muke ou bi ozo stressé ou bi ozo tchango pe na mutu trop po olem so sana mobile nanda ko mona kaka na bota na zo zemi tena ko tchango na mutole e koti si souci o ko zo zemi te o ko resolve te beta ngo kara kino mona ba gynécologue kino so ba gynécologue ni so bo kino na ko monde spirituel nios maman pasa do ko ma bota te e yo bo kana mokina ndenge na nzambe pasa nzambe na yo ozo comprendre oh na peuple bandoko ko s'exploser ozo ko se poser awa na ko sala boy na longola bazem na bi que tu étais énervé yo kasi makamto be pona mama abini wana yo kasi ki niyo sona kotele ka mama na bino ngabana ebinga mona be mona be tata biso to beba naka ba ko mama so kaza mabe fo luanye ye mama musu bazaka mitema mabe na bana na bango nga mona be bana na lokoka na katele pe chombo et ma kamna so sala ka ma benga fona septembre non ne de so total que maman beta ki daxi mbata aza pe na droite aza po mwana bato bo so ba beti mbata ko sepela so na daxi beti maman mbata comme que mwana mobala beti maman mwasne mbata mais maman na pas na droit beta daxi mbata kaza mwana na ete tu me ko so to be na na lisitu du respect soko lingi mwana na yoza na mwana na mobile te ba yemde ba solo laka abi mama bala comment que maman pa ko bo malibala mwana te to kona ba mondi mo ba indroid longa sona ling ba na ling ba ngo bom langa ba pole ba fami musu ba kabala kutu po to kabala po ling ba langa te mais ça arrive ya moment moto kitakana c'est ka yom to calmer maman abino ka yo da ba lo baté quoi o ko maman mkonini skonde makambo zo le kaso batine be su message to kuta bitumba bo bimisu ke bunda mena fumu banga ka batu bo tala mwana na bino bozale na ndaku tala venir na yo tano bagara uti na ono libala uta libala kuna to ko convenant na libala antendenge simbita na ngo bomi libala biso to moni ka libala mo sama ya kitoko mayasha bien mwana bomi libala même pas un an ebe sala mso mama soni mama linga kaboti mwana na ke libala pe mwana na réussir ya mwana ke libala zongi za soni pona mama réussite mama bokola mwana bien tête oyebite ebi passe sala ka mama na libala kufa mazana choite pesa ape libala busu mwasa na babali lelo mobala kufi ozo comprendre nzamba senga kite ele kabongo ele kibongo siko yo mwasi fo milengela zala prudente na libala nga liboso sala kiboya na wuti na ndaka libala na ta ki voile ngape ko to ponda si fa respecter nga il faut na zala boy inviter non ba camarade teka biloko non do teka kana ligne inviter non ba camarade musubo memela ba to ba malheur ba camarade musubo memela ba to ba bonheur mais moi so zala kata libala zala mobali na yene ya azala ba camarade 10 20 te shisha yona na ba camarade ko to bena ba camarade na ndako bozo fana na kata lienda experience ko ya na ndako na bino so fana te daxi non experience ko ya kate o cousin cousine nyo sona cousin ba ko na ndako te ba kuma ba esprit ma be
no kokota na ndako kamado lokoti libanda na TikTok zo kokota na ndako no pona pona nini yango basala café pona nini pona lien de rencontre non la caisse de chargeur très vite en tout cas dans le cadre de sentiment